Tout ça qu'on préparer dans l'enseignement, ndeni na cause la poto présenter mon devant mobile naie, mon enlèvement sans tâche ni ride. Bon, ndeko yo bengi wana yo benga prophète ndeko zo benga. Et ça moi parce que bana nzamba solo ba yebi ke non muto azakane li banda ya makambo nzambe. Pour bino za so mutabi ke naza prophète, bino to bengi prophète. Oui, yo landa verset mo lobi na Matthieu ke mokola suka bato bakoya ekolo to prophétisaka na kombo na yo. To saki ba miracle na kombo na yo. To teki na kombo na yo, mais réponse à kolo ba nini na tikala ki koyeba binote. L'homme de Dieu, tout le monde qui est face à la conférence de presse, avec qui journaliste est belé sur, on parler sur l'album. Il y a prophète Denis, tout le monde qui a attaqué le prophète Denis si est-ce que maintenant parce que tout le monde a monté au fin catholique, au fin médicament, tout le monde n'a jamais un médicament. Quoi soit mon moninga na mabe akobende pemeni bato ba bomo ba Pierre bomo ba Jean makila ne ko senga bango vengeance otanga Bible te makila ba Jean ba Pierre bana ti le senga vengeance alors so ku fikiro pono au défendre bolambo solo ozolo ba makamanzamba solo ozo défendre la sainte doctrine ato kufi pata biko loba te suko okufa na malaria okufa na accident ndame ko loba parce que mosama biso za ko loba emi c'est que ça les cambo ça ba français babi qu'il n'y a pas de fumée sans feu lingala babi mai ningana ka pamba voilà les cambo za mosena nzambe yeba ko benga mama zongi sena ba droit na ye na sengi pe mokonza mboka président na biso Fachi oba ki état de droit na sengi mama Denise na sengi gouverneur na biso ya ville Jatini Ngobila bomika kota les cambo yo état de droit ça pona mama oyo vraiment bolanda ko lela mama oyo za passe la grande Babylone into yeba phrase wana la grande Babylone et ça phrase té phrase là qui sirène o ba ne ko dédier ba prière ba to ne ko gumba mela Diane ba force dotine kota ki ba dotine ba Nicolaïde ba dotine Jézabel ba dotine moko ya diable kota ki mingi prophète ki ngandi ba koti na kata ba kabal juif nze bokoko ya ba juif to ka ba toucher na ba magie nde e recommander bango o mona ki na kata ba benga ngo ordination na kata ordination ba pesa mutukana ba pesi yo nzambala ba pesi yo médaille ya molai là na moto tuna question ba pesi yo médaille ya molai ba pesi yo bague et puis ba pesi yo moi chapeau mo bon exemple liko ça benga kipa na terme ya ba kabal juif kipa moi c'est pas les causes ça dit tout le monde nous a balati biloko na ba ke basi ba koti na ba kabal juif ndi e recommander bango yango mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien Efada, thank you Fada. Chers amis fidèles, la mignon sont toujours Bozoka Libakoua Kwandabiso, Nakacha chaîne Nabino, Yali Nazarien TV, Nakada émission Nabino Table Sainte, vous les a présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci l'équipe Mobimba, Yali Nazarien TV, un grand merci à la servante dédiée Mama Tiffany Mokwa pour la confiance au Pessinga. Je dis un grand merci à celui qu'on appelle Jures Mokwa Oadanas, ma caméra, pourquoi pas toute l'équipe Yali Nazarien TV, vraiment merci et belé. Le Table Sainte n'est toujours dans le Nabino Nazana Mokwa Bévité, Bicho. Les faciales des doctrines, le pasteur Richard, c'est avec lui nous allons nous entretenir
tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne Les Nazaréens TV. Avant d'abord, on a présenté l'homme de Dieu, le pasteur Richard Nancing à la régie. À Tiaïso, vraiment, Katuk, aux édifiés, le Kumo, le Sako, mon Kondi. Il y a la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokwa. Et puis on se retrouve après cette chanson. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Eddy Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Nokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont posé, biso masuaya noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolianta bati. Po bolingo kanga kiye lipongo. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutouma. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Voilà, on a Bishop, salut plaisir, on a Philomène Mokoya Moteman Bivens Biembo. Pourquoi pas, c'est lui qu'on appelle 3 fois boss, Jack Pro depuis France, on a Bishop, on sait comment conduire. Et salut, vraiment plaisir, on a enseigné, on a géré ça. Les pasteurs Richard, bonjour l'homme de Dieu. Bonjour mon frère Dadi, bonjour Nabalani Nabiso, les Nazaréens TV. Na Pessimbo Tenanga pa Amani Bongo depuis les États-Unis. Et na Pessimbo de pa c'est Pichuna na Suisse na Lausanne. Na Pessi c'est Grèce à Mbote depuis Belgique. Na Pessi Sœur Nanga Laeli Mbote depuis na Paris. Et puis c'est Brigitte depuis Paris, na Pessi bonjour. Na Pessi maman Isabelle na papa Flori na Allemagne bonjour. Et puis, on a aussi couple pastoral, apôtre Simon Kivoloka et na maman prophétesse depuis Allemagne, on a aussi Bangombote. Et puis, on a aussi Mbote, on a pas pasteur Doris en Allemagne. Balandi na biso o baebingai. Vraiment, on a balinga pengai, on a aussi Bangonyo Sombote. Na bebolinga ngate vraiment na linga bino, na salubino parce que bibi ki to linga même baini na biso, na la linga mutu nyonso. Vraiment, on a aussi Bangombote, sika bazali. Ok, merci vraiment l'homme de Dieu. Babi, tout chose commence par la prière. Vu qu'il y a une émission chrétienne, on ne peut pas commencer cette émission surtout si on a beaucoup de Nzambe. Priez moi quelques minutes par rapport à l'opinion sur la ville. Kolo to pesio merci, mo bateli malamu ezalio. Yo disposé sous temps, on peut si biso souffle de vie. Ba mingi bazana ba koma, ba mingi bazana ba star d'urgence, mingi ba kufi, mais Nzambe osele biso grâce. Yango to recommander émission na maboko na yo. Tika Nzambe pesa biso maloba afin que maloba to kolobeza pona ko édifier peuple ba kolanda biso na temps oyo na kombo na kolesu masazali mo konzimo bix na biso turobi amen. Amen. Amen l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ça peut être tout le monde actualité na ba sujet du jour auto de la open news ça la base d'abord par rapport il y a album il y a prophète pétage de Kingboda album na eza dans la studio to moni eza na kata studio zo manzemne ya album na pétage au calamité robima eza ya ba préparation kota là vraiment les prophètes de Nilesi le prophète de la nation par rapport à Nzembo na yo est-ce que ezobalana
ezobalana na ndenge na est-ce que bonzambe eza na kati ya nzembo to asali kaka nzembo na mpona acréer base asala base je sais pas l'homme de Dieu défenseur de ntongo omona ke no basali ya nzambe baza kopengwa baza kosala bosalité peut-être que défenseur de doctrine okomona omoni yango ndenge bino bon mokili emonaka moto nyonso mose na nzambe ozomona lelo ata edingwe soki abiki lelo akomi prophète bato to babenga prophète edingwe mais nayebi soki lelo ngai taki défenseur ya doctrine ndenge olobi lelo tozokende na temps de la fin temps de la fin Matthieu 24 so tangi bandeko bolanda biso so tangi Matthieu 24 chapitre na mobimba ezolobela na temps toza nango lelo abiki basakoli mingi ya lokuta bakoya bosala bamiracle bakoatraine bafoule epesi bacritère ebele mais bible ezobenga bana nzambe ya solo basage parce que mokanda Jean chapitre 10 ebiki no babrebi na nga bayokaka mongongo na mpe balandaka nga balandaka étranger te un vrai brebis ya kolo ayebi ke oyo aza maloba oti pa papa oyo eza pa papa te to wana catégorie bayela base na nzambe so obi obengi prophète to wana bafaux to wana bavrai ça c'est balandi na biso ne badiscerne parce que mosala na nzambe akoyana toza na mission ndenge faisait 4 elobi ke non mission église eza biso baserviteur baministre de Dieu toza na mpona édification mpona to enseigner bato afin que bato bakoma na connaissance eza parfaite biso tozo préparer épouse du Seigneur oyo azengi église toza kopréparer na baenseignement ndenge nini na kozala mpo to présenter moko devant mobile na ye mokolo enlèvement sans tache ni ride bon ndeko oyo obengi wana obenga ye prophète ndenge ozobenga ye eza mwa pasi parce que bana nzambe asolo bayebi ke non moto oyo azalaka ne libanda ya makambo ya nzambe po bino ezalaka so moto abiki naza prophète bino to bobengi ye prophète oui yo olanda verset malobi na Matthieu ke mokolo suka bato bakoya ekolo toprophétisaka na nkombo na yo tosaki bamiracle na nkombo na yo totiaki na nkombo na yo mais réponse akolo banini natikalaki koyeba bino te oyeba verset yango oyoka yango mais sikoyo okama mpo na nini tokomi na ntango ya oku tozomona moke zela tokende ba 2025 2026 omona makambo diable osala mokili oyo bato bakozala bana banzambe te bakozala egare oza tozongola moto na moto abisaka identité na ye ezaka biso toyebake identité ya moto ezaka boye eseloka pasi te ese makambo kwa pétage bibike biso tobengami kaka tochante bakantique ezali inspiré je crois que sotangi na mokanda ya 1 Corinthiens chapitre 14 commande église ekozala ndenge ezalaka babe bazana exhortation ya wazana kantique ayemba wazana professeur pesa omona ki pona kobongisa assemblée ya basantu omona ki tous obligé ya ko chanter ba cantique inspiré za rapport tozong sa gloire pas mokeli na biso po yali ya kama sanjoli na biso adoration louange honneur les apona nzambe mais so muna yiko na sala bango na pétage d'abord pétage yiko ba que non bato yo mituna bango erosna soko bato nsote o ba péta ba plan ça dit ko yali kamo ko za nango ya katani tamsakati bilamba sali ben n'importe quoi même fille azarandeni garçon azarandeni babengo ba pétage de muta a pété ba plein makambo lekeli azangi moi c'est contrôler zate ndi batona ba kanona ndenga pétage bon tango chef na bango asali bon pétage asali linzambete asali bon munaye pas se pelisa bato bazaka balinga kai où est le mal makambo nzambe na kati kuna zate yango pe linzamba longo nzambe tatika linzamba yango pe biteke bato batiko sambela non tout le monde ka identité ya moto yo ezalaka nde boyi bato bakama mpona yango te mpona ngai ekamusanga de lobelanga esanga ni chaud ni froid mpona biki identité ya moto yango oyo ifasa makambo oyo parce que azali aosalaka misala ya papa na ye oyo atindi asala c'est ça aza pas accompli mission ya papa na ye c'est tout alors à propos ya nzembo na ye apropos nzembo na ye toka apropos nzembo na ye nabika asaleli bafanatike na ye balingaka ye oyo baza bapetere na bapeteuse lokola ye ye moko nde président na bango asali bapetere nzembo ozomona ngo te na internet wana bato babi na badasi moko ya buka baloketu banini ese nzambe aza na kati kuna nzambe abongwani te mofrère babide banana lola babina banana lola mais bongo nabi to badasi kwa sundama banana pe na lola sundama ta bine sa pe na lola majaba sama pe na lola tolo babadasi nini badasi ze belé to kiko ça to mona ki ndombole ça ki succès ça ki malo to na lola. Ok, voilà, Pasteur Richard, tu continues toujours dans l'émission, la mission toujours. L'homme de Dieu, tout le monde qui est face à la conférence de presse,
avec ça qui va journaliste belé sur parler sur l'album il y a prophète Denis qui a attaqué le prophète Denis si est-ce que pendant et kozala parce que tout le monde a monté au finga ba catholique au finga ba musulman tout le monde n'a jamais un musulman quoi soit mon moninga né na be akobende pemeni ou bien ba sango tout le monde a ba moninga na akobende pemeni ba lobi les messages c'est là en famille mais pourquoi kaka ko ça la conférence ko attaquer moninga non pasteur quatre réseaux sociaux ngefa ça na raison état qui d'effacer la doctrine ngefa ça d'effacer la doctrine ngefa tous les ministres de Dieu apôtres évangélistes prophètes docteurs tout ça va d'effacer la doctrine makamolobi ki ba bima na kuku ba loba na kuku ba benga pembeni peut-être ba tana ici qui déjà yoka singe fanda za bazaka nini ba benga ngoni communauté ba nini les gens qui ont ces aliments ba communauté belé comme on qui minga ma vrai terme nango yo ki mekoya baza confession religieuse moko non confession religieuse terme ngo na ba ngoni ba benga confession religieuse OK nzambe na kata ba religion kuna ezazaka na ete baza confession moko mais so moni ngefa lo bibilo ko ngana féliciter ngefa magina la ndeno be conférence na une émission ngote je vois nozota olanda ngo ce qui a téléméni makambo na eza bible qui to dénoncer ko dénoncer mabe eza na kata saint doctrine Jésus a yé Jésus nzambe na Matthieu 23 amoni ba pharisien na ba scribe ba jeu hypocrisie ba sa makambo ko doctrine boyi yango alobe ngo tu vois publiquement ba pharisien ba escroc ba miyibi boza batalokuta bino ba tombo blanchi afingme ko pinga abibino boza lokola ba cimetière cimetière omona ba tete pierre tomba likolo kitoko ba décorer mais na sekuna mikwe ya kopola anta sa vie ya ba pharisien boyi et ça te que ngefa sali mabe et toujours déplorer que ba tout siko ba oh voilà na biso ba pasteur ba généraliser mais on na que individu moko azana pe muso na nzambe te bato moko diable a créé a tché pour na ko mbrier kaka bana nzambe mais bato bobenga ba pasteur ba benga ba prophète et ce prophète tu peux non mudrogo la le leso qui bazong si Moïse ou bi kabane ko yemba le cantique nouveau biso bi to daka na deux cantique to yemba cantique nouveau na le cantique de l'agneau pour Moïse yemba kiango ozolanda donc ça passe ba cantique so yemba ndeo nzambe siko ngefa ko lobato ndeni ngefa za kina raison parce que a éclairé opinion a bisa bana nzamba solo toza poto loba poto ke bisa ka bana nzamba solo ba tomber na ba piège oté diable azana ba serviteur na ye azana ba apôtre na ye azana ba prophète na ye azana ba évangéliste na ye azana ba docteur na ye ndenge bible zo prédit biso déjà na Matthieu 24 plusieurs to comme na taille apostasie et c'est tout monde makambo aboy pour na biso to la siko que non kolo alinga zonga ba signe de temps de la fin yango to zo mona ba côté à côté ba nzema pa omone ko sala e ko renye pe e ko sa pe succès mais za nzambe ils ont embêté. Tu peux nous embêter, Maël. Ils ont embêté. Ils ont raison. Vraiment, on appelle si mbote bisika zali. Vraiment, Azam m'a défensé parce que Azam moutou a télémé à lobby. Au lieu que j'avais hypocrisie, mais quoi que banga kana banga pour nous kufa. Moussa Azam a bengami à l'obaka vérité. Tu as bomé pour la vérité, mais kufi, ok, kufa na lieu de repos. Batu ba bomba Pierre, bomba Jean. Makila ne kosenga bango vengeance. Autant la Bible était. Makila ba Jean, ba Pierre, ba na ti le senga vengeance. Alors, si on fait au défendre Bolambo solo, aux Bakamanzamba solo, aux défendre la sainte doctrine, à toi Koufi. Pour toi, Bikolo Baté, si on a maladie, on a un accident. Ndame Koloba, parce que mon sang a besoin de Koloba. Biso toza ba ministre de Dieu, pour na Koloba, côté évangile, qu'on enseigner, qu'on exhorter, qu'on blâmer, c'est ça, qu'on réprimander bat, qu'on zong ça va tourner droit chemin, qu'on zong ça va tourner sainte doctrine. C'est ça. Oui, c'est ça. Des missions dans ma petite mission. Ok, pasteur Richard, Tokota, par rapport à Mam Ozo se passer, toujours, de m'excuser, la Mam Ozo se passer toujours dans le cadre de l'église ACK, à faire l'évêque Mukuna, na moi nanae, voici l'homme. Aujourd'hui, tout le monde qui l'émission de Mbakio, tout le monde qui a question, tout le monde qui va sinon avec un long Aza mwana ya Mukuna, mais à ma grande surprise tout le monde va si l'homme à l'ongoli combo ya ACK Kalembelembe a chango combo ya si je me trompe pas les noms m'échappent dans le bilan a changé comment tu combo ya inaye moko a changé comment le combo ya ACK combo ya Yemoko. Est-ce que ça peut aussi se faire?
Oui, et ça la macapé, ça la mépé que ça la macapé parce que voici l'homme envers Mukuna Zaki toujours que joue hypocrisie. Mukuna envers voici l'homme toujours que joue hypocrisie. Quand que n'est a changé Zaki et bandi blog et bandi depuis calme. Tant que voici l'homme s'attend que Mukuna ça l'hypocrisie envers eux, à Zaki va garder fou déjà. Mukuna peut-être a senti que voici l'homme hypocrisie envers eux, à Zaki va garder fou déjà. Ozomona yango moni makambo isame parce que ndenge bazana ba nakati bakona nakati communauté nakati communauté na ba clause nango ezana ba alliance nango ezana ba principe nango ezana ba statut nango esika to bandiawa esika to telema awa otokosala te ezaka bien signifié tango kotana ba otangiso ba statut wana ndenge bakene ba réunion na bango ndenge communauté lobby. Alors voici l'homme eloko asala qui trop hypocrisie parce que ayeba kité ko tosa makambo ba clause ba yokanaki. Au moment que na katia ba biloko asala ki neti ba groupe ba buki bikeko ozomona ke ezakite na katia statut ya ACK ba sala yango angaka sala yango mais avec permission ya père dans la foi na ndenge to benga na ndenge pour d'autres les reconnaître ba père dans la foi et non ba père spirituel père dans la foi na ye eloko nini esengela sala na senga nzela so mona ki ya koli papa nga na moni na koli na umeli pembe na yo na mono libéré ngai na kinga batiri pe na sala ba assemblée na ngana sa makambo nanga atie le boko bimi ndenge za la bon mais so bani ko sa makambo communauté boyo sala na kuku ta batuni wana les hypocrisie parce que quand il va se mettre na ba JBB na ba buki bikeko ezako kwa ezaki bandaki intercession mais na kati rango izana asala ngo ba statut oya yango mais za kusu couvert aseka na kati buki bikeko na ba fungula pe ba assemblée na bango na kota buki bikeko ezali. Ils ont Kinshasa, ils ont Brazza, ils ont partout. Donc, voici, m'a mis préparé qui déjà. Nous, on a précipité kaka pour aller qui peut programme wana. Même un dîner, voici, m'a outé malade wana, outé malade. Aki na programme dia ko ya ko changer combo. Ya mo temps oye na discours na ye, a remercier batonyo sauf a remercier Mukuna te. Pourquoi? Parce que avec liwana ye, ndé utaki na nzela ko. Ah, kasi klanda banalise maloba na ye, yokanano. Maloba na ye do like ça clair. Tant on a analysé qui n'a pas qui n'a pas nangai na ça ko senti makambo 5 mois avant na benga ki bango na préparer ki bango na zo mona su kalembe mbete chaque fois na l'autre tata na tu vois na l'autre tu voyage na kiti na comme la kingasani ba blocking ba biyo ko zonga su kalembe mbete ozona mais église ba pekisa mutazonga église yango ya Nzambe pe bika mona ki même ba adversaire na yowana ba eko funda ye voici pas ba koko na ye bakoko na ye pe bakufa musu ya biba ngote voilà tozonga voilà tokoma na voilà bon tozonga na sima ya ona bike tango utaki ya monike makambo bito mona relo bemie mais na se nango bambale bayebi nini lekaki na kati mais so monike mudo ayuti kuna muto ya zuye po na ba video na bango liboso so pusi makanisi omona ke Mukuna bike mwana nanga bolingo na otike mokolo moko te mwana oyo na bandaki na ebo na zwaki na 16 ans na cadré po voici na Mukuna ba pe ba paraté ba cousin so ebité ba pe makila ba famille nda zwaki na 16 ans talaka uzumwa na 16 ans bokoli mutu na mosuni boti la kisi makama Nzambe ti OK obali abali mukola su mo se voici mokoli bosa boti mo voici Mukuna ko tiketi na hôpital uzomona liona pe ba ki ba okabona ka jamais mais so moni ba kaboni cela veut dire mon teke bandika po ya beli wana ba kombane bandaki depuis kala na subasima makambo ezaki déjà atanga uti kuna moni ke non peut-être liwana ngai ngai utana nzela mutu oyo mutu fona kabwana ye azaki na idée wana déjà pour so tali nini pour na lobongo parce que mais so tali ava voici mauta potoya omona ke ba komaki ba na seka kalemele ba tchaki couleur sika ba recommander ACK kalemele ba komaki lokote etikala ki toujours vide ezaki na programme ya oya longola kombo mais Mukuna tema zape ayabaki mamuni ba nango aseka quoi précipité pour voici mais c'est azwaki de ba précaution et puis a mis préparer ka conséquent déjà ataki ba garde fou déjà ya mo Mukuna ki pe sage Mukuna zali abiki non to ko réclamer le côté mais to excommunier kana konini to ti Nzambe azala juge avec so ba kenena na ba justice voici mais ça azaki ba garde fou déjà na simbate. Si je comprends bien, voici l'homme à l'origine ACK, ça qui est rébellion. Kala. Mais la Bible nous a interdit que la rébellion, ça m'a dit. Même dans la séparation, mais la séparation mort net on Nzambe la volonté Nzambe. On a dit que bino basala Nzambe Bible on met la Bible tout autant la Bible musu soit l'homme de Dieu. Te batonyo sozo mona ozo benga basena Nzambe ba basena Nzambe te. Monsena Nzambe ko ba etanga ozo servir la sainte doctrine. Doctrine des âmes beaucoup ils ont quoi constitution ba chrétien
so moni mutenga kota na politique eloko alibusa oluka ba article e ba constitution Congo lo ba nini a ko respecter ba article wana constitution lo bible constitution lo bible ya moni ba politicien ba saka ba débat na bango so landi wa article 122 et le bible article 86 alinéa 4 et le bible parce que ba na maîtrise nango so moni mo sena nzamba zo ko maîtrise na sein de dignité ko te ba toni parce que na sein de dignité anglombe biso makambo nyonso ko bana na Genèse ti Apocalypse. Il y a un fondement de chemin. Oh, Jésus, Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais ceux qui m'ont dit que les bandes sont côté Zamba, c'est un bon Nzela. Il faut que c'est Nzela. Et ça qui est biloko yo benga ka l'église. L'église de l'ozomona yo comment nango ba magablo, ba entreprise ba pasteur. Et loko ba so la ni loko sous basement nango ba weleli ka ba bien moki. Bien. Parce que là on va se mettre dans zakina na maladie kuna. Mais mukuna tinda ki ba ngaka ba nous compter ko gérer makambo ya seka kalembelem. Voici mais ce que ba ni ko gérer ba bo tolé yango. Parce que même c'est comme on a wana lelo, izakate mukuna mutaki visionner nango azalaka, mukuna pas monter coup d'état pour abane ko sala na l'état mukolo apôtre wana zana. Utarigini kuna akoma usala assemblée za kuna ye mutazaki président ya plateforme ba ngaki ngo AMEC ye mutaki président kolo visionnaire aseka alors tant abane ko mamba voyage musala l'état ane ko sala batindi de monsieur da musuna est kuna batindi Alexis Mikolo kozonga zongi mukuna bia yo kota sute abengana yi c'est ça ils a bloqué ye pesa ki ayete o ye pe kona ki ngo pe façon masali ce sont mona ke eza sous nzambete eza cop pona ba koma nango ya mona ke nakata asika so moni so ke ba sali séminaire suka na ba suka na pelle de fond okomona ngala habité na ndé na kana sa remarque na bango non on kati ba otepe na repentance au royaume de cieux ezaka délivrance matérielle délivrance ba famille délivrance mabala délivrance mabele délivrance ba mbongo oko 40 jours suka nango ka ba pelle yaka na montabo yaka na chiffre boy ba komona ma copie ko lukela mbongo. Yamo lelo to komi na mbongo ezaka mbongo na kaka mais to bote évangile eta mwana mbongo mais mbongo évangile yango za po soutenir musala nzambe yango za po soutenir ba serviteur na mission et soutenir ba veuve soutenir ba lofele et soutenir ba to nyonso de église primitive to monaki babi ke pauvre ezaka na église primitive pourquoi o soka teki bilanga na ye ayina mbongo nyonso na makola ba apôtre ateki ndako na ye na makola na makola ba apôtre yango anania na safira tan ba ozaki kokosa ba kufa pierre bipo ni bokosi elanga ezaki abino tan ezaki pa na bino ezaki na bino et là on est Satan à côté de nous qui beaucoup ça molimo santo beaucoup sin batute mais beaucoup sin zambi à quoi moi faire na safira parce que balaki honnête ça na biloko na mbongo na kola ba apôtre bazo pesa mutra mutu selo besoin na babi que frère nga dadi ana besoin ba ba faire yake ne Dubai et ça a combien $10,000 bazuka na caisse a pesio mais tant na église à lelo l'église nous omona minene bino bengaka makamone c'est magatin yoko eno zolela ozanga ta babengano na ndako itali passé kutu passa lukande oyo zana ngota mukoti kana ngopia kuna ozomona une différence c'est ça et comme na ba magablo to kobenga ngote ba église bozomona ka po botanga Jésus ba sali wana bobenga ngo église mais en réalité na vision église eza église eza de ba synagogue ya diable il y a pas synagogue à Satan. L'homme de Dieu, tout le monde par rapport à propos, par rapport à discours, il y a pasteur voici l'homme Kolo Bakenon, à l'autre qui est non, bazo fundaye pas bakoko naï. Ok, c'est toujours bien la Bible, les solo ya Job. Ils ont dit Satan qui n'a pas Job et pas Nzambé. Ils ont dit que non Satan qui n'a pas Job et pas bakoko naï. Mais quand un pasteur, yo pasteur aux Bakenon, bazo yo fundu c'est pas bakoko non au bakufa. Moi tu que et si quand les âmes un peu flou l'homme de Dieu un peu flou est-ce que Moussa Nzamba ko funde pas bakoko ba funde pas Nzamba mais pas bakoko moi tu que non par rapport à propos na lobaki on a conteste ni to noi ba yo mto défenseur de tout expliquer pourquoi ko funde un homme de Dieu ou de servant Nzamba ko funde pas ba centre na bah question na otuni réponse nango ezaka ke non parce que tout le monde qui na kati ya Bible ezaki le roi Saoul tant qu'il n'a qui ko benga esprit ya tant akino benga esprit ya ba centre na yi monde te Nzambe a frappa qui mais ni l'homme de Dieu tenir soit pas bateau auto ba que non parce que ko funde pas ba ko et ça la allusion ya nini ngata na bato balekisi malobana ina percé hein bato balobi mingi na makambo yo question tuninga oya ndeko na biso aloba ke non ba diversité be ko funde pa bakoko na ye cela veut dire vie na ye zo dépend non pas bakoko na ye parce que biso tant de comment quand dans le Seigneur
yeba ke to koma ba nouvelle créature vie na biso dépendaka sous na biso te de vie na biso za caché pas ya kolo yeso abenga biso ozomona vie na biso za caché to za na ba lieux élevés na yelongo mutu to zo ndima évangile to ndimi lelo ozobomba makati na kolo parce que bible que non Jésus ba que non ngai kati na tata kati na ngai et puis bino kati na nga ça dit biso to dépendaka na kolo na biso so moni mutu bo moni zana na bakoko ezaki kala ta to botama to ke ba bantu to botami na ba famille na kati ba famille na bakoko ezali ba loi établi ba lies cachés ya molile salama ozomona mais ce qui le mutango bongo le motema bible bike na Colossiens que kolo a délivré biso na ba 20 manières ba 20 manières to hérité qui pas ba père na biso parce que ba to bi ba kutimi na biso ba sakata bana ba biso ba sakata to saka likambo te biso ba mongo to saka bote biso ba lokele to saka bote biso ba manyanga omona ke ba kutimi ezali mais tant que comme quand un évangile kolo zo délivrer biso na ba 20 manières 20 manières eza ba kutimi o tuzaka nango na ba biso ba lodia ka nzombote biso to kufaka na maite eza ba alliance salama ya molili. Mais tant que dans l'évangile, nous avons délivré, vie na yo dépend de son bakoko. Mais ce qui va dire que yo ba ko funu pa bakoko na yo, cela veut dire yo za na ko dépend de kana bakoko. En réalité, un mouton un serviteur de Dieu lavé par le sang de l'agneau est racheté en Zambé, vie ne ko dépend de son bakoko. Baki ko funu pa bakoko. Diable a funda ka biso no bi kama Job. Job diable ne ko luka tant Zamba tomboli. Diable a zo ka déstabiliser Job depuis kala luki. Porte a fungole. Job a bo fungola porte pour Satan ko ta détruire. Satan muta simba Job. Diable avec muta simba Job. Ndena luki boy. Na côté na niveau famille papa na ye na zuété. Na leki ko ta famille maman na ye na zuété. Parce que on a que à part bato basambela te. Pona ndoki aloka mutu. Ba bo neti ngai bona supposons na ngana au équatorien, yo sa tam sumta kasai. Ponga na ko na bomayo, fona senga aval na famille na yo. Fona kota na luka ndoki mona famille na to solo la, nde apesa nga aval. Mona ki ndoki ndezalaka. Mais le quoi pe bato na ba luka ki vi na ye. Baba ki no photo leka. Le quoi ça dépend na ba koko na ye. Nde ba leka ki nze ba koko ne ba fundi ki no. Tala lies to salaki. Tala lies to salaki. Pour mo ka bi ki no azokufa pona nini, cause azokufa pona nini, eza pona seka kalembele. Cela veut dire batu ya seka, nde ba ki ko luka ko kizeye. Mais pour la nuit, on s'est dans un bafundi pas en Zambé, mais l'équipe pas coco na yo. Et pour tout ni maman, qui obi ba tangana ba kombo ba coco ba funda gyo. O tout ni maman na bino maman na bino, ba yo zaki mona moke, le ko longa na 16 ans obi ba ngote mais ba kufa déjà. Tala mutu akufa et 5000 loko saola kene convoquer espèce ça. Ils a déjà louche, on s'est dans Zambé, ba ki ko funda kai pa ya diable mokolo mokote. Au côté diable ala kizate na biso, o ya funda ka biso deva kolo na biso. Bible bi que non, nani akofunda ba eli de Dieu. Voilà. Alors, tant que Job va nous luka Job, ça t'attali partout dans la famille papa, dans la famille maman, à mon Job té. Ici quand côté les athées. Abi non, c'est que bon on est simami pas en Zambie moko. Ndaye mbala mo pas en Zambie. Abi yo coup de Job a kumisoka pour pambola. Ce qui est le bon mengo na nso athées à Zambie soute. Habité. Nzamba a témoigné Job abi on a na ebié. Aza un homme intègre. Nzamba bi bon ngai mon autorisé yo. Ngamu tuna simbi Job, na simbi bozuna ye. Ngamu na pambola ye. Ngamu na yebiye. Na autorisé que na simba nyonso ya Job sauf que simba esprit na été. Ozo mona Nzambe ndé diable a eu aval parce que kolo muta simba ki mutu na ye Job est un prophète il est intégré. O simba mangi pa Nzambe ndé temba ke okoye ba muta simbanga biso to simba ma pa ya kolo ya moni ba ndoki ba ko lia biso te ata ba luke na molili lo ba ko ndime na kolo te. Alors diable ka BBC tout bana Job bakay Job kufi nyonso moi c'est atala bi tete o iza sunzambe te abi nzambe ona abi sumba na bimo yo kutu na mba na ngai nde na ibi okanga maka na nzambe za fidèle le quoi besoin c'est baby bana biso bakufi finga kaka nzambe wana okufa nayo ola bisa nzambe ke finga isa Job ke finga nzambe to kufa nayo mais bisi Job ba finga nzambe Job akufa ya tikala ko bala susu ozomona. Cela veut dire que non musa na nzambe ba koko ba kiko ko funda ka yo te que ba koko ba funda yo cela veut dire ba koko no ba contrôler esprit no tilelo to bazo meta yo bazo et la kisi o mutazali mais ba to ba discerner ba to keka ba lobi likolo mais ba vrai problème yango si o tabiso ko discerner to na molimo musantu musa na nzambe vi na ye et simba maka pa nzambe moko so ba comme ko funda pa ba et pas ba ndoki ya famille ba koko famille na yo ça dit bon monana nous et ça ko dépendre na famille wana ozomona. Et ça m'a quand même belé to ki ko lobela place wana mais vie ya batan et puis vie ma kamso to ko loba te pasteur musu mutu ba ozona sans mabe mutu ala kisika ko yazali on donne ce qu'on a pour les loba ba ngombe belé zo mona mon frère ba communauté belé zo mona tondia ba utiliser ba esprit boko na bango
Il y a un monde qui m'a dit, ah, prophète, après ça va avoir chance, va savoir, il y a chance. Après ça va avoir sous-vêtement, chance, va robe de chance, aux chance. Soukoula, so moni bilo qu'on a, à travers le sable qu'on a bango. Na ibi mosa nzema wazamu, ah, prophète. Ça ma kelele mingi na mokilo, na mboka ya Congo. Mais à travers bilo qu'on a bango. Mais pas surtout t'occuper na, t'occuper na anglais, sous beaucoup causa, on peut m'abêter l'homme de Dieu. On peut m'habiter au Kobé la ancêtre la biso parce que tu es à l'époque avant que non évangélise ils la partager dans la connue dans tous les 4 coins du monde tu vas non utiliser beaucoup beaucoup de bi que na ta ignorance nzamba otanga ngote ta na biso que non nzamba bi que non a délicat on dimeli kolo a délever biso na ba 20 manière to hériter na papa na biso bon c'est pas nzamba tsheli biso 9 do na kati église biso molimo sa tumda tamu sa biso non ba koko. Ce qui comme invoqué par Koko, c'est dit Tikala Kende ko rejoindre Kumukanga, rejoindre Soulebengo, rejoindre Didier Mapassi, rejoindre Batebelo mona ba maman nanya. Maman sa ka na bande kuna maman wala mibali. Maman comment na busani. Ya ba beto. Ya beto te mususu na bande la maman bana mibali ona maman Chombu. Wa teta bana mibali maman na busani comment na ye. Ozomona? Asala pe chaîne na eboye. A comment peut koyemba so disant Nzambe bata bongonde maman patience. J'ai rejoint maman patience parce que on va travailler na babilo kabokoko. So ko na maladie na babi ki maladie utibu ba kosenga bakoko na bango bakoko ba olakisa bango zwa nzeto zwa makaso sala po mutabika. To benga ba tradi pâtissier. Rejoint de bango. Mais so to pas évangile biso tuza ba citoyen lola. To ko tia ba to molimo c'est inspiré biso. Moni. Bakuti mwana to yekina bagambo ba ngode pesi biso passe tout monde to nzana ngolelo ba lié ba condamnation ba nini utaki na ba lié famille mais tant to pas kolo mukolo musala petit musala zanzam so ki lika munzambe ndako inspiré biso pour to pesa ba to message pour to délivrer ba to na ba 20 manière pour na ka ya za ba ya buka ba bikiko groupe ba sa ba buki bikiko ko casser ko ba bengi na français ba décision des hôtels au détu hôtel à balle hôtel ba koko na bino hôtel à sorcellerie mais comment les lo ba fundi pas ba koko na yo tansi buka ka ba bikiko ndiango tikali entre parenthèses bana nzamba solo ba discerner makambo to akize mudide me basa ba analyse na molimo ba discerner ba yeba ba popona pona ni lo ba mibongo et puis ba ko ba source ya mutu esika mutu atelemeli. OK, ba source ya mutu esika mutu atelemeli toujours ba kati affaire ya pasteur Vassilom le loto moni le pasteur Baraka Mugisho na kati ya église na ye kwa attaquer Vassilom kubenga bandimi baba na kwa attaquer Vassilom abenga ki mundimi ya muluba abenga ki mundimi ya bikolo nyoso pour kokebisa Vassilom keno afuta nyongo na yi. Pourquoi vous salutez parce que le pasteur Baraka zo salon na katia cher devant cher est-ce que pendant la cher vraiment autobi que non ils alliés sacré la katia cher ils alliés sacré autobi que non cher et moment ba te belé ba malédiction liboso ya cher mais quand la pasteur na katia cher pour ça là ba confirmer est-ce que église exa et sika ya ko rendre ba compte rendu na bino ou bien la katia cher ils alliés sacré au Nzambe esprit Nzambe yaka est-ce que ça vraiment ça s'est fait vraiment pour nous faire rendre rendre compte na bino l'homme de Dieu ndenge le pasteur Baraka sali eza pasi biloko Baraka Mugisho sali quelque part na bandano pa Vassilom Mugisho azaka mabete azana mutu mabe aza mutu mabe to ebika mutu mabe mais tout appel biloko azolo banano to ko lia to ba to ba constater que alia kanyamalito moko ça veut dire que côté moko tout ça la banalise voici Mugisho a réclamé $20 na epona fréquence Motivation maleki alobi que ils ont 20 000 ils ont 6 000 c'est l'élection qui va coopérer ma cambo ya fréquence la fréquence voilà côté diverser ba kize ba ko ba keza 20 ba reconnaître 6 maintenant 6 wana c'est lo bango c'est lo kolombo ngabi 20 bon toza na katikati tango aye abi que non apesa ke pona fréquence atekele ya mupepe ngala zoeba époque moko ba ne ba otanga wana biso Congo Kinshasa to ba ne ko utiliser ba fréquence ba Congo Brazzaville. Il y a un moment où la chaîne est multipliée, la chaîne est 300 chaînes. Via la fréquence, c'est Brazzaville. Brazzaville, il y a une chaîne. Il y a 4 chaînes. Pour générer d'habillement, il y a 2 chaînes. Il y a DRTV, une chaîne, top, je crois, top TV, la chaîne a sonné, il y a 4 chaînes. Mais il y a une chaîne million. Pour toujours utiliser la fréquence. Et comme Brazzaville,
ba ko réclamer ba fréquence na bango à l'époque on ba que papa na biso Mende à l'époque qui ministre communication à ça n'a pas média j'espère que à regarder qui likambo bazwa ki ba fréquence gouvernement somona ki bon bazong c'est la Brazzaville ba fréquence na bango bazong ça qui ba fréquence wana je ne sais pas est-ce que et tombé na fréquence bango ba tekela ki Mogisho qui Brazzaville a récupéré la fréquence nae fréquence on est kenda yango ba que fréquence on est salaté pourtant on tekeli muteloko ils ont tekeli nga mutuka il faut to sala nango essaye on tekeli nga ta une semaine dans ça les essaye na tambo na ba kilomètre milai na yeba ba pani ni za wana apena ko peso mbongo na ko so bateko ke mutuka on est telemi zo mbongo na pression mbongo yo ke ina démarrer mutuka démarrer te na os obligé na landa yo quelque part Mogisho toko pese pe moi minimum ya raison na place one ce qui est qui tombé que na fréquence gouvernement congolais RDC sont le gouvernement Brazzaville so est tombé que fréquence na pesa ki wana même bon voici ba benga na ba solo là à remettre tanda mbongo ata ko zong c'est totalité mais le côté que la salité obligé zo besoin c'est la mbongo na sens one mais le ko zo zanga ndeko na biso baraka Mogisho les années Saint-Esprit si réellement qui na Saint-Esprit pour Saint-Esprit, il y a produit des fruits à Saint-Esprit. Il y a patience, douceur, bonté, amour avec frère. Il y a des réclamants beauté. Il y a la télévision, il y a nini, il y a des batu. Maman luba yaka, yaka papa yaka. Luba luba luba. Luba na chiluba. Maman na lubi chiluba beauté. Yo lubi malamu te. Oh, na bi oh. Baraka Mogisho Uganda. Ai bi chiluba ngo ke oh lubi bien te. Nda bengi siko maman muso ayi ko luba. Tatouani zam abandi ko bana chiluba tatouani leke la mambo abandi ko luba chiluba baluba boli bisanga na bi chiluba te abandi ko modire va na chiluba ko pesa ka modire azo avese est-ce que réellement depuis mokilezala depuis bible ezala bible nana mona te place au bengi bato na ko modire mutu ta bible na biso to bénir ba inina biso to bénir même ba diverser na biso bato bazo ina biso so bazana besoin pour ça kolia to pesa biloko kolia mais akomela ta to sala bon to tia makala moto na mutu na bango mais azo benga bandimba modire voici l'homme to zana na bolingoko mais l'homme makomo baraka osala oui c'est nzambe ou be ene kaka boy ou be mutu mo za simana na biki bato bana simana bazo pousser po à traumatiser voici l'homme à ça la crise akufa peut-être bato ba ki pour voici l'homme akufa mais botika akufa na Tanzanie linga akufa pas mutu to akufa na voici nini ye baraka Mogisho na zolo ba makanga bazu $20,000 est-ce qu'il y a zoaka $700 à maman ateka ka ba tomate alia mo likile mani a passe $700 maman na lela partout azong ça pété pas ni maman na modisa qui était alors bande ko bolana biso bande ko le Nazaré bolu kilanga limero maman na réclamaka $700 au baraka Mogisho a détourné nga pena zo maman na mama na kolekisa pe na banane na kati ya internet asa pe ba vidéo ale quand même $700 na parce que ali to kenango sekonde ngona ce qui m'a bezali bon benga la Bible bina Matthieu chapitre 20 Matthieu chapitre 18 verset 20 so ndengona salelo mabe approcher bo solo là ce ka beko ka joie 2 témoins 3 témoins so beko ka bango ndebo bisa siko assemblée mobimba mais likambo là on a procédure à bonzambe mais quoi ko sambusa ndeko na yo quoi ko baba na modiri pe na assemblée bana ntambo coopérer makambo metere wana est-ce que bana nzamba zalaki makambo ya fréquence bana nzamba zalaki te mais comment les soucis bana nzambe wa tenir bango na malédiction moko boy autant monsieur ko est capable tant monsieur ko délivrer bango ya ko délivrer bango mais l'homme de Dieu cher ami fidèle balandino sont toujours bolanda biso oui biso ki nzamba lâcher mutu so nzamba livrer mutu pas diable mutu wana comme na ba eloko mo ba perturbation toujours mona to beti la Bible l'histoire ya le roi Saoul le roi Saoul ton nzamba lâcha qui est ton Saoul akona ba que non azai suna nzambe esprit ya nzambe et longwa ki kati na ye Saoul akoma ki moi liboma ne toujours mona ba pasteur mususu awa l'homme de Dieu moi liboma l'homme te ba pasteur mingi omoni batikala ko zwa molimo simple te ba pasteur belé batikali ko travailler na biloko bokoko batikali ko sala ba kabale jive batikali ko sala ba seso culte pasteur banana nzambe asuka na nzambe biso mona idina bala oya bandaki makamba babanima ba revena ba Jacques Vernon ba kelani ti Jacques Vernon akufi idina bala akufi ba kufi na nzambe longo tala moko idina bala akufa bato nyonso baki na hôpital na Afrique du Sud nyonso babika mais akufi un homme de Dieu wana akufi na bonzambe Jacques Vernon to kufa na nzambe kelani yoti lelo akomi na ba 95 je crois 95 nazo garder ka bonzambe akufa kana nzambe jamais bato benga ba senda baki ba senda nzambe neti ngomo na ndimela nzambe botimo ko na kufa kana na ka musena nzambe na kufa kana chrétien na kufa teke na kufi na bongo na kena na kusama kama susu rien bato yo bona ba senda nzambe wa ebisike no ba senda nzambe te monta na molimo santo na ko diriger ke salaboy o ko salate akoza na
moto azana Saint-Esprit nde ba fruit ya Saint-Esprit ko produit kati ko se produit kati na ye akozana douceur akozana bonté akozana amour akozana patience akozala na makambo ebele molimo santo mais moto azana ba œuvre de la chair o azana molimo santo nde ba œuvre de la chair ko produit kati na haine division séparation querelle des hommes na biloko baraka moki jo sala ça haine eza jalousie parce que ba œuvre de la chair nezo dominer kati na ye lokola azangi Saint-Esprit azana Saint-Esprit toki ko bateke yo azana ba sena nzambi no bo généraliser makambo te il faut qu'on sépare tanga nyama na kombo na ye tanga mutu na kombo na ye tika ko englober ko mélanger ka batu ta bozo mélanger batu senga no ba pasteur ba généraliser tanga mutu ke mogi jo sali boy un tel a sali boy un tel a sali boy pour nani c'est ça tozana tanga il veut na blé ils ont collé ensemble kolo musande kwa kata yango c'est ça. OK, merci vraiment toujours na dossier ya pasteur voici l'homme on dirait azan dire la dossier belé na ba compte rendu na ba belé l'homme dit to moni maman otu ko leka azana na komina ki na avenue Kalembelembe numéro na bossa numéro ya 37 numéro 37 plutôt azo déclarer que non voici l'homme Melaye Lupango est-ce que maman ne a envoyé pour na batinde te pour na salir image ya pasteur to est-ce que ça vraiment que maman là ba propos tenu azo tenu contre le pasteur voici l'homme pourquoi pas Zayaki kara que non attaquer Zayaki pour union ce mima voici l'homme pour na epé aller kana média pour allo maman moi ah mon frère toki ko daka savoir to sukula voici l'homme était to comme pembe to pakoler mafuta to mise musanto ah mutu so to yoki photos attaque landela to dans la banquette to discerner to yeba to bateka ka voici l'homme nda malamu te voici na bere na epé grave hein toki ko loba non soité mais azana bere so yoki pe ba scandale ba scandale ko ka mais na tulandi na ndi vidéo maman oyo c'est que yoza ba dossier voici l'homme belé na landi dossier maman oyo alors maman a réclamé le pangu na ye avec ba preuve ba tono so ba olanda biso ba kende ngana kende vérifier Kalembelembe numéro 37 ils a entre direction ya ba Congo na direction ya Kasai na kati wana ndi le pangu ezali le pangu ba buka banda ko nyonso ezaka vide ba soda ba policier ba na kati kuna bazo kengela ngo maman zo lo bana vidéo to landa keno voici ma botole le pangu depuis le 10 décembre 2010 maman azolala kalibana azotelengana et pourtant le pango capteur bana kini lelo le pango ezoteka na Congo bato balanda biso na diaspora tam soko zo mbongo no soma le pango ko sala erreur te le pango soko lingi tekama au pesi ba commissionnaire bani ko luka mutu anga bi soma le pango mutu amonani mutu apare mutu wana lingi somba le pango ako délégué avocat na ye avocat na ko ya akotala dossier le pango na soki eza na ba conflit so ireleme eza kolo na ngoyi wana oteka so baza ba héritier akomona ba mikanda le pango après akokuri na bureau ya quartier wana po bureau ya quartier bi tous les mapango na ba dossier na ndo mona wana bureau ya quartier mona wana et yebi ba dossier tout ya banda kwa bato bakona le pango yebi ya monsieur Mangando le pango ya monsieur Mangando sombaka boye dossier ngo yango maintenant s'il y a qu'un hôtel de ville va vérifier le pango so ezana conflit so que le pango etikala papa kufa maman kufa etikala ba héritier peut-être papa botaki na basi mi balemi satu mine bango tu baza na même droit ba ko benga ba héritier nyonso so baza 20 baza 10 baza 5 ba solana bango so ki balingi bateka yango so bango nyonso bandimi ki to teka bateki so ki moko aboyi ba oteka soute mais le pango voici le masombi maman nazo regretter il comme sanga que non voici le masombi le pango ko le pango maman naza veve yende aza responsable po mobali na kufi atiki le pango na bana so ka linga teka ngo maman na kozala courant na no yemoko bana ba kozala no courant ke du pango tekami boye marché sike salamaki avocat kozala wana ti bokena yemoko na hôtel de ville bosali babaloli mikana ba tina kombo ngana tekeli mais c'est-à-dire le pango to kanga ba photo na yo kafuyo mutu tekeli nga photo ezali nga mona somi photo na ezali bakangi se tekeli na hôtel de ville ba sele biso ba dossier apena na sale mikanda na nga muso ba kaza tout mais biloko na c'est salamité elingo ba kilpango ne ba botoli ya solo mais si remeza bongo voici le mana mbongo koleka maman voici le mana mapango koleka maman maman na ka le pango na ye moko papa voici l'homme soki eza bongo na biso soki eza bongo pona confirmer te soki eza remande maman azo mobangia maman azo loba c'est souvenir na histoire ya Nabot na Akab ya mona riche elanga mata Nabot bakoko ne batikela héritage à Luliango ay ko négocier na Nabot tekela ngela ngoyo ngana opesela nga musuza kuna na bakisino na mambongo Nabot atela bi
bakoko nanga papa nanga bakufa baba que c'est héritage ya famille atanga na kufi oza bana ngai ba otikala na oteka héritage ya famille te na bota bi azonga mukolo na mukomba aliate souci moi c'est Jezabel sika bima kuna kende yi wenzaya mbana ngabona chéri boni oza mama boy abi atika ngai na proposer na bot na pesela nga na biso za kuna na bakisena ndamba mbongo mais na bot ya boy ba kotekela ngate Jezabel abi wana makapamba ngana Jezabel yebi ngate babinga nga Jezabel fa na olia mon chéri na bini na sala bakena basela na bot ba complot obi complot basala ba complot bakena pas roi tala na boti alingi boy tala na boti asali boy bakize makamba lokuta ba lapida na boti bona miso bato nyonso tant la boti akufi akaba ke kozela ngawana mais nzamba sepela kate je crois que voici le matia kama kambonga na ro ayebi yango sire le meza bongo mais mokolo moko nzamba avanjaki makila na boti ayebi saki musakoleli kino yo ya kabro akab makambo sai na Israël osali bo boto babiloka bato nzamba ko okufa nzamba oboma yo et puis na makila na yo bambwa bakoli ba omela yango esala mabongo mokolo moko nzamba linga sila na kab nzamba pesi posa po nzamba sila na mutu a utiliser ta bandoki banganga po sila nzamba fandi mboka mo babotela ka bana Israël na la motte kuna moi babote mabele mo sala 3 ans ba fandi ka roi nani Josaphat ekotala roi Israël po Israël kama maki des tribus tigala qui na côté nango Josaphat ataki roi 10 tribus tigala kotonde akabe azalaki roi ba fandi ka bote ye akaba mvokelo ko mabi yoko otala nga zape mokonzi na Israël nuka mboka moko biso mo eteni mo mabele kuna ba botola ngona ba ini na biso tokoma ta bitumba te Josaphat atale butabi mais biso bi kutimi na biso ba na Israël avant to salikam avant to kende obunda faut to consulter ba sakoli faut to consulter ba prophète ba bisa biso nzia to kende so malamu akabe lokwa ataki muta mabe muta botola ka batu ataka tourner kana ba faux prophète abengi baba na katsakel sakola kenda roi ko zomboka mata kuno ko zomboka mboka pesa melio Josaphat ayina muli musanto atala bi ngala fana na Israël na koli na mona note keno katsa prophète basa kola kalika momoko c'est pas prophète muso nzambe bazawa te déjà discernement kab ya Josaphat c'est que non bo baza ba fou abi roi ezina musakoli mo azalia wa Miché mais ce qu'il y a wa sakola malamu pona ngate batindi bakobenga Miché qui quelque part Miché ayi batindi batu babenga Miché tango aye ba webisa Miché na nzabi Miché ndengo zo kena to yebi yo bien to yebi yo ndengo se kopotaka fait prophète c'est pas ça batute Babi Miché lobaka kane basa katia basakoli yo lobaka ndengo na Miché bingai na lobaka ko nzamba binanga na loba ngana loba mpona se pesa binote un vrai serviteur se pesa batute aza mutu moko so aleki na fu alobi makam blessé batu so te baba kabwani so te batu bayinani Miché a commis devant ba roi tali batu a joué sagesse un prophète Dieu va dans sagesse abisi roi matabi tumbokolonga kenda nzamba pesa na mboka na roi kababi Miché lobaka boite abi Miché na yebi bien ngana umelinga za roi na yebi za prophète lobana nga boite lelo bina kende habité na sengi na yo pardon yebi senga ka konzamba lobi alobi pona Miché c'est quoi fungwami abi na oki mongongo eleki ebisi bana Israël ke bozonga parce que bozana suna roi te roi be mona ebisa koni tala ebisi moninga bitala ebisa koni abandi abi na moni yo na moni na trône nzambe na moni besi musu bazana gauche ba musu bazana droite mais nzambe azomituna nani ako makende pour séduire roi Akab avec amata na bitumba na po akufa moi c'est nzambe ngasila nae esimo ko emi présenté e bingana okende nzambe bi osa ndeni ni po Akab amata bi na wetili na kozala na bi kwa monoko esprit mensonge na monoko ba prophète na ndi esprit mensonge ngolo lelo izana monoko ba prophète ozomona lelo na monde entier esprit mensonge Dieu m'a dit mais nzambe alobi rien Dieu m'a montré nzambe alakisi le côté le kuta pour kaka zo mbongo le kuta esprit mensonge ngo za lelo bakangi Miché tiena kasho kuna bako foisi na papa lokuta Miché bi soki nzamba bina monoko na yo roko zonga te kenda moko zonga te ba mata bitumba nzoka kuna consigne ezali keno ba take mbolombolo te o caporal o sergent ba toucher kaka roi moko roi pa kenaki a briser forme mubila mbaki roi te alongoli a briser forme
moko atali éclairement atali ah on t'a brisé forme boyaza il m'a roité hier on akabe wana ala calculer munduki ka place akabazaki bana nakata char de combat ne aka ezu akabe liwa akabe akufa makile bima ba mbwa ba mela makile na ndenge ka prophète Elias akola alors soki makambo na lobby avasilo mo soki réellement maman na vivre le pango na ye akokufa leo na souci mais otiki na le pango na tiki ba na libanda na via qui c'est comme ya passe oyebinde bazwa le pango na te oyebinde basomba ngote mapango belo sombi oni ba problème ezate mais kako maman a telemi c'est que ça les cambo ezate ba français ba bi qu'il n'y a pas de fumée sans feu lingala ba bi mai ningana ka pamba voilà likambo eza musena nzambe yeba ko benga mama zongi sena ba droit na ye voilà na sengi pe mokonza mboka président na biso Fachi obaki état de droit na sengi mama Denise na sengi gouverneur na biso ya ville Jatini Ngobila bomika kota likambo yo état de droit ça pona mama oyo vraiment bolanda kolela mama oyo eza passe aola libanda mama ba tota zanga kolia ala la ta pongia kimia mama ko kufa na souci le pango eza na kene ko vérifier le pango na babuka banda ko tout mais ba policier ba garder yango mama na osamba keno akende ki na ba avocat voici me ko corrompre ba avocat ya mama wana a corrompre justice ka dossier zalaki pour justice a kongo to bikita mwana mbongo bino pe ba zuzuzi yango mona kena avocat pour sambela ba avocat za na mbongo tout mona ba avocat baza ko ba Europe kuna ba Amérique aza na parti plité ba avocat biso nzalo yo mutazo ba corrompre facilement a changer dossier maman nzamba sungata ndiko nanga honorable Fasi Kalombo solution nabi ko za na mo akoki na yo yaka peno sambela ko teleka maman oyo to ba avocat lelo ba avocat nzala au moins avocat tambola chaussure de tengama mutabonga ta monimi $, comme kolenga mozaki avocat sambela to pona nini okuza la corrompi na cas divers pona nini vraiment sali tana tali vidéo na bani kolela na kanisi pauvre maman na ngana bani kolela mama ya boye akuza mbongo somba sunda ku wapi soki za bongo réellement ne mama zoloba parce que me kanisa ozana bana ozana mwasi lobby poko kufa lobby ba boto musuba ba pe na force ba boto bango ba bien na yo oyo semelelo so eza bongo kobuka yango à moins que eza bongo te oza innocent mais soko ebilika mona mama oyo o a réclamer la kisa ba document ya original document yo sombi le pango zo banate nana tekelaki yo osaki décharge na nani mbongo nana zwaki zo banate kaka oyebo bwaki mama biloko libando buki bandako bana 2010 lelo ndako netonga mate ngapa na ke mona ngo pona za mona kote na moni pena ke pe na mona leka na mona ngo ne ba te dossier za na ke ko partir makamo na ke ko vérifier ki mona messe no ba kongo balobi na mona ngo meza malamu te musena nzambe na babiloko na babiloko aboyi. Ok, voilà le pasteur Richard Toko ba toujours l'émission na biso pasteur Richard na moi mketo fongo la moi et loko vraiment et le baron vraiment fort le fort pour me camper ko expliquer biso la grande Babylone de l'Obarango la grande Babylone nto yeba phrase wana la grande Babylone et ça phrase té et la parole de Dieu. Bande ko na biso question ndiko zaki Babylone lo bakanal Babylone ngo bani. Voilà. Babylone commence ngotanga makambo et question tout les na Apocalypse chapitre 18 verset 4. Apocalypse chapitre 18 verset 4. Awa ezali apôtre Jean. Apôtre Jean tango ba combattre l'apôtre Jésus Christ bango nyos. Ba bomi bango po balobaki vérité pour ba défendre la sainte doctrine. Alors défense na bango parce que attends Jésus a koufi ba force doctrine kota kotaki. Église d'Éphèse, ezaki na esprit ezaki na Diane. Parce là qui sirène. O ba ne ko dédier ba prière. Ba to ne ko gumba mela Diane. Ba force doctrine kotaki ba doctrine ba Nicolaïde, ba doctrine Jézabel. Ba doctrine moko ya diable kotaki mingi. Alors ba disciple ngai batika la kana sainte doctrine ko défendre yango. Nde memela ki bango liwa. Alors apôtre Souka akufi ezaki apôtre Jean. Apôtre Jean tobola ki tous les deux miss. Nde ba tobola Samson ba ke ko bwa na île de Patmos. Ki azela ka liwa. Mais Nzambe ngai apôtre Jean va kufa. Il faut afungole makambo ekoya. Afungole livre tout monde akali benga livre Apocalypse. Parce que dans le livre Apocalypse, on a battu Apocalypse, passe. Apocalypse passe. Mais le livre est facile à expliquer Apocalypse. On a révélé enlèvement, festin de noces, et révélé tribunal de Christ, règne millénium, vierge folle, Gog et Magog, tribunal de jugement dernier, et puis félicité éternelle, tout bien vie éternelle. Apocalypse c'est le bas nyonso. Et puis ça prophétie au Daniel, la pesa qui est prophète. Et fongo la biso na makambo ebele
yango za pasteur maîtriser livre Apocalypse comment yango te ko za passé la passé ya passé alors Nzambe a memi Jean Anastase ta ke miso bomote kufi mais a memi Anastase otobe ba tata soki ba bengaka sortie du corps c'est-à-dire a memi esprit na ye abani ko fungole makambo ko ya atalisie Babylone est la grande. Babylone est la grande. Babylone est la grande, mère des abominations. Yo bomi ba sakoli. Bisika bakunda apôtre Pierre ou apôtre Pierre zaki na l'église. Bakunda wana et puis Babylone a ko temple ne likolo wana. Babenyango basilique. Voilà. Saint-Pierre. Alors bisa Babylone oyo. O ba mi bomba ba lisi ba sena Nzambe. Okomona bango boboto otali apparence biwo bela mo santu wa kokota lola ba se déguisant na ange de lumière parce que kuna na Babylone ba pratiquer ka mingi la magie blanche il faut muta se déguiser lokola mo sena Nzambe akoma mutu moko akoma ko pate mais azak lion azal léopard yango apo tango ja moni makambo akamwe bi oh mais na mokili babi ke moto aza basela na Nzambe basela ka Nzambe bango nde basantu mais o nzinga na moni elekela tandima nanga Jean Nzambe babi ke non loba ke bisa ba peuple nga bazakuna ba lina nga bazakuna Babylone la grande mère de l'abomination mon peuple est sorti au milieu d'eux pona ni o sorti c'est ainsi ça koka tanga passer de obungisa na makanisi pona nini bato ba longa kuna pona ni basangana te na Babylone parce que Babylone ye wana ndesika oyo antikisa komima yona sala Babylone za nini Babylone za église oyo longwe na sainte doctrine bakomi ko pratiquer ba doctrine ba démon okuti na kata doctrine na biso na assemblée babino doctrine na biso to liaka misunité par exemple doctrine na satabima na doctrine na biso to balaka te bamba kuna ba balaka te mais so akufi okike abotaki na Marie-Jeanne abotaki na Ambroise abotaki na Anto bana ba za 5 mais il y a gilé ka abotaki aboti ndengeni mais a ozo ba qui est sorti au milieu de to mona obibe ba bima au milieu na milieu na bango mais to mona kaka bino moko bozolo ba qui est sorti au milieu de to mona bino moko ba sali Nzambe bo molata neti bango ba chenette na ba kingo ba Nzambala tozo mona lelo tozo mona oyo bozo pekisa ke basala mais bino na l'église na bino bozo pratiquer yango omona te ke non moi mbulu ekizana puis peut tozomona lelo basango oyo bozo attaquer bango basango église catholique mère de l'abomination mais tout monde basango lelo bakomi na évangile makasi bazo bakomi ko évangéliser makasi mais tout le monde on dirait doit s'attendre on dirait la deuxième shit il y a église de réveil à l'homme de Dieu. Et ça faux parce que réveil tant que bandi biso de kuti réveil to botama ki bano pe mitu c'était tout ka biso to melaki masanga to zaki ba chéri tout ça ki tout mais pour que moko kolo abengi biso to utaki na Babylone wana tout ça là nso kuna na Babylone mais omona ki kuna na Babylone melaka na ngai na saka na ngatu mena na Babylone mais tango za ba bengi biso ezana ba ene na biso ba tiaki pe réveil tant réveil bandi ba tiaki ba nzamba za mabe ba chapelle za mabe ba bouger za mabe biloko songolo pakala to boyaki yango mais tango moni lelo zongi oyo to benga soit déjà ba pasteur soit déjà ba église tango zongi ba ke lelo ba pasteur ebelo zo mona c'est son magicien ozo mona lelo ba bishop o prophète kingandi ba koti na kata ba kabal jif nze bokoko ba jif to ko ba toucher na ba magie nde e recommander bango o mona ke na kata ba benga ngo ordination na kata ordination ba pesa mutukana ba pesio nzambala ba pesio médaille ya molai. Là, on a une question. La personne me dit à Moulaï, la personne bague. Et puis la personne moi chapeau, moi bon exemple les causes, un kippa. En terme kabadjif, kippa. Les amours, c'est pas les causes. Ça dit tout le monde nous a balati bilo qu'on a ba qui va si ba continuer ba kabadjif. Ndé recommander bango yango. Parce que biso na sacerdoce royal. Ils ont question na sacerdoce mosaïque. Na sacerdoce mosaïque on a ba rose aki nzambala ba sacrifice, on a ba taureau. Et là, il y a bélier, et puis ça conséquence, on va dire pendant 7 jours. J'ai tout terrain, j'ai tas de ngombe, mais là, ça, au biso benga conséquence, tout ça là, on dit, ils ont calé le lotissement Nzambala, on a pris pour nommer conséquence, on va dire pendant 7 jours. Attends la Bible bien. Ce qui va servir Makaro, Basalaki, va servir comme ça, va percer pour et lui, on va que bateau va compter na bango na kati, il va s'occuper. Pour Nzambala, na sa dose na biso ça na plastique. Ceux qui vont reconnaître grâce ministérielle parce que mon tout chrétien tout a déjà consacré. Dès qu'on dit mélico là, ça consacré déjà. Mais tout ça qu'on reconnaît la grâce ministérielle.
imposition de main au tiers maboko que non Léon a reconnaître Dadi comme nzambe tu es évangéliste na prier pour na yo attendez aux akaboui na prier pour na yo na reconnaître nzambe le wa cheka na yo parce que to bota manda ba na nzambe mais autres mo lelo mo ba nzambala les ongi ba chapeau ba futa ba bagi ba mouchoir eza ba kabal jif de ce monde na biloko yo ba ko ba koti na ngo yango fait sengeli ba exercer makambo c'est ça. Merci vraiment l'homme de Dieu tout le monde venant sur l'émission na biso mo de la fait cause ani numéro de téléphone so ba doit pour ça aux zoro ba cause on est l'homme de Dieu ba to so ba ningi ba zwanga ba benganga na plus 243 99 848 78 07 plus 243 99 848 78 07. Et là on a le bon la souke dali bandeko bobi man espère qui fanatisme lelo bandime belé ba ozela enferme na quatre église et là ko bato qui fanatisme dadi na biso ngai église na biso zalaka pour Jésus zalaka pour parole de Dieu parce que lelo comme on a passé Charles balelo boy lobi na pengui mais ozaka na confesse tanga pour na dadi na yo na memo na faire yeba ke soki nga na bungi nzela na olingate oza sauver ko talola na ko mema kaka pena nzela nga na kiwana yo pour perdre sali Satan le la perda déjà Apocalypse 12 12 bongo que non bato a fait na likolobo sepela mais na mokili parce que diable a quitté na mokili bika za animé na kanda mu ana kanda makasi parce que azana tamuke diable c'est la facteur temps mais biso ba Christ c'est la facteur temps balongo la sentiment bandeko ba continue kati ba kabali kola lingi bino évangile bika ba sango ba kena ba évangile les amoko évangile à quoi ceux qui vont prêcher sainte doctrine gloire à Dieu mais so ba tikali kana Babylone évangile moko évangile de la croix au kola kufa assez quoi ceux qui basent na sainte doctrine ba ko se renoncer na makamosusu ba omona ke ba longwe penda ba kei pa ba biki sorto milede mais so tike wana na sali mo groupe moko boya c'est ça na kolo bangwana so kolo suma ça zongite balandala Nazareth okute na bino mbalasima kolo apambola bien. Voilà chers amis fidèles, nous sommes arrivés à la fin de notre émission qui était votre humble serviteur Dadi Mokoya. Je dis un grand merci à la servante de Dieu Maman Tiffany Mokoya et je dis un grand merci à la géresse Mokoya de la caméra pas à mon boss Willy Kanda. Je dis un grand merci à Gabissa Ngwembe et famille on appelle ça vraiment merci Belé Boyana à toutes les 4 coins du monde de toujours dans le Banasuka émission Bafwa Bachala vitamine collée. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi